Bonjour, bonsoir, ma communauté 3 Exa Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso Mukolo Lelo. Toye kotambola na commune ya Lingwala, plus précisément dans le quartier Wenze. Bana Wenze, boza wapi, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Do bandi vidéo na biso awa na Mont des Arts ya moyo. Mont des Arts nde ezokabola Lingwala na Mont des Arts ezokabola Lingwala na Gombe. Bandi awa na kan Lufungula kokota Kabali Solo. Na droite na biso quand le Fungola yango yo quartier Wenze ebandi na Mont des Arts awa na quand le Fungola ekei ti na rai entrée principale ya quand le Fungola yango yo. Kabali Solo c'est ça, sango na moninga. Champion. Boni. Calme. Voilà, oui. Vous allez. Comme on a reçu des soins. Merci. Kabali Solo. Bana Lingwala boza wapi Kabali Solo. Lelo toye kotambola na quartier Wenze. Quartier Wenze botika kala boye bilisusu ndenge ekoma te awa toza na Huilerie yango oyo hôpital ya quand le Fungola yango oyo rénové. Hôpital ya quand le Fungola yango oyo entrée nango yango wana rénové. Tozokende Itaga merci na babone na biso. Merci na yo mutu nano s'abonner te mais olandaka biso. Topesi mbote na communauté 3 Exa Production TV mobimba. Mbote na biso na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci papa pour notre soutien. Mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Mbote na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Mbote na papa Feli Bolakisa na France. Mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande.
oyo nyonso eza concession ya quand le fungula okenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans oyebi lisusu ndenge ekoma te toye kolakisa yo ndenge ekoma croisement Itaga Wileri yango oyo croisement Itaga Wileri na ngambu na biso wenze ya quand le fungula yango wana wenze ya baesu koti Itaga nde okokomona yango misala ezosalema na Itaga awa ovanda na Itaga ovanda na quartier wenze yango oyo Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Itaga botika kala yango oyo nde bokokomona yango misala ya caniveau na droite na biso quand le fungula à gauche na biso quartier na bino botika kala quartier wenze kabali solo pesa sango na moninga misala ezosalema awa réhabilitation ya Itaga qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait kaka ndenge tolobaka na ndenge ya Santutoma na ndenge ya Bokamo na Bokakokila réhabilitation ya avenue Itaga ezosalema te bokokomona yango deve eza radio te
avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole, ipambole. Domaine militaire, moyen tokota kuna ezate. Tozo avancer. Awa, na balabala Itaga. Tolobi quartier Wenze ebandi na mont des arts. Ebandi na mont des arts. Ezongi ti na rai. Lelo toye kolakisa bino yango. Kaka na système ya Santo Toma. Na ndenge ya Bukavu na Bukakukwila. TV eza radio te. Kabal lisolo. Kobanda Wileri. Si Mushi awa na droite na biso. Quand le fungo là. Awa. Tokomi na croisement. Ya Mushi Itaga. Ok, na droite, ozongi mo des arts. Ok, na gauche, ozongi Nyangwe. Bana Lingwala. Na gauche na biso quartier Wenze, na droite na biso quartier Pakaduma. Lingwala na bino botika kala yango yo. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Awa tokoti na balabala Chwapa. Chwapa botika kala yango yo. Kenda libanda ya mboka kala. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge Chwapa ekoma te. Chwapa yango yo na quartier Wenze. Chwapa botika kala tobani nango à partir ya croisement nango na Mushi. Tozozonga Wileri. Toyebi ke Chwapa na Wileri eza nde Wenze ya Quand le Fungula, Wenze ya Bayesu. Bomona pe Wenze ndenge ekoma. Olanda kabiso maintenant no s'abonner te. Tosengi yo pe pour s'abonner, pour activer cloche ya notification. Ozanga kaba vidéo na biso te. À la bala Chwapa yango yo.
chwapa botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te topesi yo opportunité omona lisusu chwapa ndenge ekoma kabali solo esa sango na moninga amoni lupango na biso amoni balabala na biso na 3 degrés production TV bana lingwala na compte ya commune na lingwala tosi tosaleli bino quartier 30 juin quartier La Voix du Peuple, quartier Ngunda Lokombe, quartier Singamo Pepe, quartier Ngunda Lokombe, quartier Singamo Pepe, quartier Pakadjuma. Et l'autre est dans le quartier Wenze. Sans oublier le quartier Lokole. Bana quartier Wenze awa toza avancer na balabala chwapa oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi, une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans kutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. bana chwapa na bino yango oyo awa eza te kembula ebeti me bamai ya mapango ya bato bakaniveau tellement eza bouché moyen eleka eza te yango telemi na balabala ovanda na chwapa ofutela na chwapa oyebi susu ndenge chwapa ekoma te nakomi na lingwala eye kopesa opportunité omona chwapa otika kala omona ndenge ekoma chwapa yango oyo tozobima nango avenue des Huileries Wenze yaba esu yango oyo wenze yaka lufungula Verification des écritures avec wenze yaka lufungula ouais. Wenze yaba esu
Ava combinaison. Dans avenue des Huileries. Le Kokota balabala Mbomu. Mbomu ya moyo. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Kaka mpona kolakisa bino commune ya Lingwala na bino kotika kala balabala na bino kotika ekomi autorise masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala bana mbomu yango oyo mbomu botika kala boyebi susu ndenge ekoma te awa toza na quartier wenze na bino yango oyo na commune ya Lingwala ovanda na quartier wenze okola ofutela na quartier wenze yango oyo ndenge okokomona yango kaba lisolo pe sasa mwana moninga bana Lingwala oza wapi Lingwala na bino botika kala yango oyo yebi lisusu ndenge ekoma te tobandi a partir ya Huileries tozozonga Moshi tolobi quartier wenze ebandi à partir ya Mont des Arts côté ya Mont des Arts nde okokuta quand le fungula après ekeiti na hai Kilosa Kilosa na ngambo ya commune ya Kinshasa na ngambo ya Lingwala toyebi te seko eza kombo nini tokodécouvrir yango ensemble tozo avancer na balabala Mbomu komona bino botika kala oyebi susu ndenge ekoma te Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que partagez le lien, commentez, s'abonner. Bana Lingwala, bana quartier wenze. Topesi merci na communauté. Wazebia production TV Mobimba. Mote na papa
Guy Kalamabi aboma soda na mama Bichou Mabuta na Irlande, mbote na papa Freddy Kalidi en Allemagne, mbote na papa Paul Mafuta na Hollande, mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Tozo avancer na vlog na biso mokolo lelo. Soko banko ye tozongela nzakomba quartier Wenze na lingwala yango oyo olobi na ngambo ya Moshi ekomi quartier Paka Juma. En face na biso eza quartier Paka Juma. Biso lelo totamboli na quartier Wenze. Wenze yango oyo arai mbala moko makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionne makambo toboya kilobi ekomi autorisé Wenze ya hai yango oyo Wenze botika kala oyebi lisusu ndenge Wenze koma te. Wenze yango oyo Wenze na bino bana quartier Wenze omona Wenze ya bino ya hai yango oyo jour oyo bakoya ko réhabiliter ya hai va se préparer déjà kolekela bamama oyo bazoteka awa bisika. Tobandi na Wenze à partir ya Moshi tozozonga na Wileri bana quartier Wenze quartier na bino yango oyo tomoni Wenze kote oyo akomi avenir Mweka bana lingwala bokonfirme biso eza Wenze eza na balabala nini eza na Mweka to balabala mosusu tomoni epa na bino tomoni lupango na bino omoni mama azoteka komela biso
tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oye bisusu ndenge epa na bino ekoma te. Benga biso, komela biso. Okoma kontrahi sans kutala nsima o. Yeso yo, Yesu zonga na yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, yakana yo. Lipangole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Na ngambo oyo tomoni bakomi balabala Kilosa ndenge tolobaki yango avant. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi posameme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon masse eveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Tobemi, avenue des Huileries. Avenue des Huileries, yango.
Bana quartier wenze. Bana lingwala. Tolobi yo mutu ozwi biso na katikati tolobi lelo toye kotambola na lingwala kolakisa bino babalabala na bino kotika kala toyebi lisusu ndenge ekoma te lingwala botika kala yango oyo bana Dodoma awa tokoti balabala Dodoma kaba lisolo pesa sango na moninga namoni lupango na biso namoni balabala na biso na 3 Dégâts Production TV bana lingwala boza wapi bana Dodoma awa tokoti balabala Dodoma kotika kala yango oyo oyebi lisusu ndenge ekoma te Dodoma na commune ya Lingwala yango oyo la fois passée tosukiselaki na Kigoma lelo tokosukisela awa na Kigoma soki botali na video na biso ya lokole okomona tosi tosalela bino Kigoma balabala Kigoma lelo émission na biso ekosukela awa na Dodoma kaba lisolo pesa sango na moninga bomona terrain na bino botika kala ndenge ekoma terrain yango wana terrain yango oyo bana Dodoma yango oyo koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoyi kotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika Bosanene tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye bana Kigoma boza wapi bana Dodoma yango oyo Dodoma botika kala
oyebi lisusu ndenge ekoma te. Dodoma yango oyo baba lisolo terrain na bino obetama na terrain oyo obeta bale na terrain oyo terrain ya Lingwala yango no. Bana Lingwala oza wapi? Osepeli na émission na biso mokola lelo. Osengi opesa merci na communauté 3 Hectares Production TV Mobemba. Wana tomoni papa Paul Mafuta na Hollande, papa Félix Bolakisa na France, papa Gervais Luboya na Royaume-Uni, papa Guy Kalamadi Aboma Soda na maman Bijou Mabota na Irlande. Merci na bino nyonso pour un intérêt particulier aux jours accordés à ma émission na biso. Soki yeso azomite émission lelo tosukiseli yango awa na croisement ya avenue Dodoma na Mushi. Dodoma déjà eza na quartier Lokole tostotika quartier Wenze tolobi quartier Wenze ebandi à partir ya mois déjà esuki na Wenzarai awa tokomi na Mushi. Soki yeso azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu.